99% ba Congolais bandimi rive kono ba maréchal makambo asape eza na mutu na ye siko papa grifi yo boyi na kwena bon fanda salaka royaume na yo. Et puis petit yo soki capitaine soki 6 soki 4 soki 5 au tobola ilongina yo soko sana tembe le cas pa ya Ken Piana comme ça to senga na combat cage na kobeta yo yaza sa perte. Pour y est-ce qu'un cordonnier a ça perd quel royaume de personne. En tout cas ça pas te soki zagi angwanzu de Tanzania. Bon papa bibisage bango bangi ba nommer siko pape na bango motambo na bakaye. Ah, je sais combien belé boy. Parce que on considère 50 ans sur un projet comme chanteur. Dibara azako beta ba Versas. Tozwa guana. Mais les lorsque tu comme beta ba Yoji, ba Reka Wakubu, ba Isemi Yake. C'est grâce à Riven Kono. Yo, Ngwanjute, kokele tirikite. Yo, Ngwanjute, awa Ngwanjute. Moni babuzo, ya 7 kilos. Nane zalate. Bambuatite. Keba yo, okamata mwana papier na biki na kati ya Château Rouge. Yo nani? Toi c'est qui? Hein? Riven Kono akobana kobeta kabino kobanga tongo ti lobi na tongo. Azalaka petit fils ya kokonga lema azalaka kobina pe azalaka koyemba banzembo pona revendication ya batwanda ye tanke pesa bateke ah ouais Kakebeti c'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon balama des fois Pembe Didier Masuki Andy Chou Narcisse Descendant Afrique, Amérique, Europe, Asia Avis du public Et Zolandama Afrique, Amérique, Europe, Asia Avis du public Et Zolandama Afrique, Amérique, Europe, Asia Avis du public Et Zolandama Afrique, Amérique, Europe, Dekunaga nazaku ebiso Dekunaga kilema tukindeko Kutala na biso Avis de public Dekunaga ko kilema tukinde Parce que les longs deko Eza nefer Parce que les longs deko Toko sepela Yomo kope Oyo bunenga avis de public Et bengaka azalaka petit fils ya kokonga lema azalaka kobina pe azalaka koyemba banzembo pona revendication ya batwanda ye tanke pesa bateke. Salut chers amis internautes, salut, c'est encore une fois votre humble serviteur Didier Masuki Mobile Manefa Pembe. Bamboti na bino c'est pas pour salut chers amis Boyembi Didier Masuki, on est toujours là. On peut se faire basango concernant artistes et biso demi neza ko évoluer ntiembo toujours aux biso tout les lauréats de la SAP et comme na niveau nini chers amis les ko yoka ba combo ya ba lauréat oyo baza nominé oyo baza ko luka ba gagner coupe ya ballon d'or ya lauréat de la SAP congolaise le ko yoka ngo à travers votre émission de Didier Masuki. Beaucoup on a vu ba image chers amis nyonso ozo ko leka na Kinshasa ndenge mokilizale ko lobela ndenge ba généraux l'équipe de Kimakuta ba tomboki somo salut à toi ya Zaza donc ba joyeux anniversaire na Ozali Koya en tout cas na yebi ki anniversaire na yo ya mère le 23 et ya yo le 26 donc ba joyeux anniversaire à toi ya Zaza kunu tu ya Zaza vraiment nzambe a batela yo. Chers amis, les accueillis, les 5 minutes, coupe, vous avez comme on Dans les 5 minutes, nous avons gagné la coupe de ballon d'or. Et nous avons besoin médaille de bronze, le ballon d'or, et nous avons besoin médaille d'argent et médaille d'or. Nous avons besoin, chers amis. L'équipe de l'équipement pour ça, les locaux dans le Salamate, nous avons besoin de chaque fois que éviter. Ce qu'on dit dans le Zemboanate, aux a faux sapeurs.
o bayemba yo pa kingani bayemba pa kingani yo c'est le cas na minute c'est rive kono na minute c'est rive kono ouais ko changer ba donner à ça avec idéologie ozolata tanganchik ozolata zana bulo salaka ozolata zala zana ba œuvre ba kini partout de gauche à droite et ça sous des qui avant un sapeur bazomone comme voyou voilà idéologie on king de tima kuta enango to le gamo mozolo te puisque wana bosi bomoni aloba ki asali yango et mozolo est en construction rendez-vous c'est le rendez-vous le 10 février 2022 na cimetière à Gombe makambo vous allez éveiller to dévoiler on si côté et vous avez maman l'événement makambo vous allez danger oh na bomonate et au salama le 10 février chers amis de côté au baki na bino beaucoup ya papi yango beaucoup ya papi yango oyo ezobuka makambo oyo bakombo ezali awa oyo banani bakozala nomine pe banani bakoluka bazwa coupe wana toza na bakombo ebele oyo déjà na basondage bakombo yango tozotamela bino esedimi na basondage po tosala basondage parmi bato baza kowelela coupe oyo ya lelora de la sape ya ballon ballon d'or, ballon d'argent et puis ballon de bronze. Nous avons le numéro 1. Jansi Mayasi, Forza Italia. Aza parmi. Washington, grand pays. Aza parmi. Na kati Allemagne, na Munich. Nikens Bayaka, na Paris. Cyril Kina. Wana eza bisote ya batoponi eza batu bato benga de gauche à droite intel voilà bisote Brice Mpangi na kati ya Angleterre na London Hakim Prince de Lausanne na kati ya Switzerland bato ako benga bisote benga le king to nomine to zokaka to tanga autant to koma Gilles Emporio na kati ya Lausanne Vena biso Gombe chamfuma bilele. Makambo eza blaguité. Nana oza trône. Nana oza coupe. Il y a les ballons de la salle. Japonais Okito. Azana kata masolo. Azana kata bato baropona. Patrick Meka. Azana kata bato baropona. Mambo de Dublin. Azana kata bato baropona. Barigo, Rife Malenga, na kata Paris. Bi-Mystique, Louis Vendôme, na kata Paris aussi. Makambo. Kepa Kubadi Weston, na kata Switzerland, na Lausanne. Eva Tumba de Bruxelles, na kata Bakombo. Guilhem Maïndou, na kata Bakombo. Bigansumbo, na kata Switzerland na bien. De Pascondinga. Makambo yo blankité. Nana on a trop de ballon d'or de la sape. Colonel Foueli Mbwenadio. Et pour la ressource qui ça, Lieve Mazeko. Chers amis, bateau na tangi, bateau baza nominé, au public est dans le mais après, tout y est bibi ce monde n'engni de ça. Ballon de le ballon d'or de la sape. Tout le temps, critère tout. Zota critère tout. Fort. Affaire. Responsabilité. Tout. Tout dans la sape, on a responsabilité. Bête en nous d'aller, mais moi ça n'a pas parlé. Ambiance toujours bête en nous, mais tout ça va critère, on a tout total et la boulot. Makambo tout. Total et la yam. Mais parmi tout autant dit, au bazar nominé, et ça va, oh, ils vont gagner dans le sondage. Et ça va, oh, ils vont mener dans le sondage. Ils vont combattre. Tous dans Washington, grand pays, ils ont mené dans le sondage. Tous dans Jansi Mayasi, ils ont mené dans le sondage. Tous dans Hakim Prince de Lausanne, ils ont mené dans le sondage. Tous dans Brice Mpangi, ils ont mené dans le sondage.
Tozana Levé Mazeko, azo mené na sondage. Tozana Bigantsumbu, azo mené na sondage. Donc, owa totangi bango na sondage, baza un peu, baza na ba pourcentage ya likolo par rapport à comment msu o totangi. Donc, baza pena, bango bazo mené na sondage. Mais à la fin, tu vois, nani a besoin de coupe ya ballon d'or. Karaté, bon, ils ont toujours dans le studio. Donc, les petits à l'âme, il y a moins de temps pour Karaté. Donc, on a dévoilé des plus sur le ballon d'or, mais quand vous avez été dans le souk à trouver, vous avez le lauréat de ça, ballon d'or. Chers amis, nous avons dit qu'il y a une bonne image. L'image au Solanda, et ça bisoté. Dis-moi si vous avez toujours avec des preuves. Il y a bisoté. Mon qui y a mon nez là. Pour le king de Kimakuta, pour une chanson Oyo, et il y a les lauréats de la SAP. Nous avons dit que et ça, maman n'a pas de sacanate, Kouloutou Yazaza, Kouloutou Mangela, et le Konazo Balasi, Boyebi. Deux fois. Bolanda Nzembo, oh, le king de Kimakuta, Zulu, ça, on a quantité, et si, oh, Bayemba, Yokombo, Tikara, Yamote, Yalelo, Nelelo, oh, Yasiko, oh, Yasiko. Botsaki te beko na mausolée bomona ki déjà n'exagé salité bomoni ba ke baté propriété bomoni doté chapelle botsaki ka batembe bomoni ba longoli chapelle ba bani ko tonga siko mausolée et qu'on a accompagné dans Nzembo oyo ya le lauréat de la SAP puisque Strevo Sinarko ça a été mutia Elamba mais na kata Nzembo wana to za vrai lauréat Elamba il faut qu'on bono ekota so ekotité Yebango, Mundimana Mukilazan Institute. Ato Vanyo Mozo Sabato, Yomona Bato, mais Mokile Nimayote. Kinshasa, Braza, Angola, Soge Nimio, ne aux vrais lauréats. Donc, bon, on a une image, Binomoko, Ndereza Moleka, Biso Yabatute. Voilà. Il y a deux questions, il fallait que tout arrive en Kono. Première question dans Rai. Pour babanga yo sapeur, faut aller la caricature nini. Faut aller nani. Il faut ça la nini. Et puis deuxième question dans Rai. Et la manini o bako reconnaître que sapeur ala te la maille cher, ne te reconnaître ba Rolls Royce, ne te reconnaître ba Porsche, ne te la maille cher nini. O l'équipe la mba tout na cher o so moni sapeur ala tiango o ki ba me o batem na sambetu. En tout cas, Rifenkono première question yo kiango et puis deuxième question répondre de Maramoto Kangisango. Merci Rifenkono. Ouais Ken Piana Mbutalikasu ezalaka toujours plaisir ya ko informer bino monde ya Omo. Pour moni monde ya Omo ezana bakolo nango. Ming bakota monde ya Omo ezalaka to benga ba victime. Bakota ngo ça va comprendre base de données. Ba benga ngo base de données. Ça va comprendre dogme. Nga o nazo koze bino King de Kimakuta, le maréchal Rivekono Spiritu. Na répété en 1000 fois. Je suis le deuxième personne à commander ma forme après Stervos Niarkos. C'est moi. Vous comprenez? Moutami balé à Koma. Oyo, à Salake idéologie, Moskoyo, Ezoa, en plaire. Avaba Susubaya. Alors, n'a pas de place. Lelo Oyo, mon ou moso moni kota moi désordre parce que, batu belé bakota ki on ba ki na bango, valeur ya mon ou moté. Yango kota désordre. Pour religion, nous savons kota ngo foué baba dogme nango. Sur côté dogme ne ba benga ba loi o ko appliquer en haut pour vendre la religion mais mingi ba kota religion qui tendi na vitesse ça ba dogme. Alors si on a récapitulé bino moi moké likambo ezaboye lelo netina pe cet exemple bazo ba likamba pape Niarkos azala jamais na souci ba benge pape seul souci à Niarkos ezala ki ba benga ye prince yango moni ayemba omona wapi prince akelela souci na ezala ki ba benge prince pour abane ko revendiquer droit na étant que prince ya bateke yango moni Nzembo nazo bimisa na lauréat na récapituler histoire na ye on a déjà appris des choses mais ba bazo ba pape na religion qui tenne kombo ya pape eza un impact ata mon côté nga bazo benga nga pape na ba petio yo ba sepeli ba benga nga pape na ndimi pe yango
mais ce n'est pas parce que babengi yo pape que oleki batu na rolata mutu aleka mutu na rolata na monde wo mazala te nini akosa leka batu na rolata te ni papa we maleka ki batu na rolata te ni ngayo na zolo banaleka batu na rolata te sa père pe moko ta ko bima aleki batu na rolata. Bon so na yi ko répondre bino ke et la manine leki cher ba griffe musubi sokota ngote parce que ça va griffo mutu foza na ba moyen pour okota kuna si obiso kota ba griffe obiso to yemelaka net nyako sembe ba Valentino Omo ayemba Gianni Versace ngana yena yembi ba Adolfo Dominguez ba Isemi yaki ba Jean-Charles de Castelbajac et j'en passe et ça va griffe obiso to yembaka mais il y a des griffes il y a cher o peut to yemba na biso ngote mais soko koti kuno komona tamsu blouson eza na prix moko dépassé. Na repère exemple ba Hermès, ba Yves Saint Laurent, ba griffe belé ya minene zali oyo to yembela te bat pa akota na bango pe kunate. Bat ba kota ka mingi na ba obso to yembelaka. So to yembi to bimisi bat bake ba koti. Et lamba ya talo ezala jamais. Ezali couturier. So ki asale loko na ye a valoriser loko na ye a pesi prix. Mususu akoza na ta mususu na matière à utiliser moi poso ya nyama na kati. Ça veut pas dire mutalati blouson ya cuir ou mutalati blouson à croco alati la marque de cachère. Fourrir ya pamba. Fourrir manteau à fourrir. Et koko dépasser prix à voiture. Ozomona sko ba dégrade le Congo. Soit sauvage et koko dépasser prix à voiture. Donc elamba mon côté zali o mutakwa ko beta toloke na sombe la mal le plus cher. Non. Ezali couturier na couturier akoki ko bimisa extravagance na ye asali ba mélange ya matière a pesi prix na ye pour prix couturier mta pesa hati couturier asala lobike na be fort na sala ki na ba design na sala ki na pesi prix boy. Alors monde homo eza voiture te monde homo eza train te monde homo eza avion te monde homo ezali mutu oyo asali loko na ye a valoriser yango a pesi yango prix ba griffe musuku totanga raté eza na ba prix a koloka mais totanga bango jamais ba ben na bango pété mais bazo te ka biloko très très cher. Mais le la biso to lobela yango te moi pe ba ki nekota kuna ezate yango net exemple na pesi ba Hermès ba Louis Vuitton eze belé so na ba no sala ba lista et vous allez belé OK baza ba mama na couturier mais tellement to lobela na biso bango mingi te ba pe ba kota na bango kuna te ba kota kana ba griffo to tanga ba Yoji Yamamoto ba Giorgio Armani ba Adolfo Dominguez ba Isemi yake ba comme des garçons pour to tanga ki bango yango bato ba kotaka alo bandale lo bolongola ba complexe na ko lobake mutu alati loko aza danser non bolongola yango grand sapeur ko leka mutu akozalaka jamais timukile okufa akozalaka jamais batu so abengo ba héros de l'ombre ba lata na ndenga bondoki mais ba loba na bango pété on comprend do yango ni lobake vrai sapeur face à un état d'esprit ndenge ni akosa ki état d'esprit yango to benga ki prêtre pour ça ki mutu amona ki lo ba idéologie ba texte na ye et lo ba ki nyonso ndenge king de kima kutaza lelo honoration à Stervos Niarchos mausolée c'est ça les prêtres et ça te poso mi blouson 45 000 ou boyo lobi ko prêtre non on comprend au rose à la victime ba poso na ndenge ya victime ko payer loko son ye ba ki ozakuta na palete osomba pe terrente King de Kimakuta centre commercial na Luanda, King de Kimakuta entrepreneur na kati ya Suisse, King de Kimakuta ayebi masolo wana avant. Yango ba bengi prêtre. Voilà en huis clos message na ko passer bino. Donc muto ya ko sabino soutien on a lobaki nouvel ordre mondial de la religion qui tendi. Tozo refaire histoire. Tozo koma Bible pour to kanga yango. Ancien Testament salamaki, Nouveau Testament tozo kanga yango. Histoire ici la raté et sili. Le 10 février nazanakin nazo inauguré mausolée à Niarchos pour avoir ça impact il y a grand prêtre. Voilà, grand prêtre c'est ça. Muto aya kana idéologie et koko bouleverser monde. Voilà ken piana mutalika su message na ko passer bino pour na lelo. Yango bobongama pour na nzembo ya le lauréat de la SAP parce que zali presque historique ya forme motorobima na monde wana. Lauréat de la SAP ne makambo. Kalate ezobima. Merci nakotanga ba prêtre oyo bazo mériter ba ballon d'or oyo ba bengaka ba prêtre balata ka batongaka baza ba vrai responsable c'est pas seulement prêtre au pays aux nos responsabilités non cette fois-ci tozo kata makam na mukuse lata tonga zala
responsable. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Alors, to bandana tondolo bilele, yaza saper patron, ba saper anzalanzalate, ya fandisa moi 4 palais. Kana ba loyenya na ufinga saper boy. Ah mutu pena poser vie poser makambutu poser. O eza nango domaine musala na ya mesa nango depuis bo mwana. Mais à part masola sap aza ba magasin na ye, ba boutique bana misala, tondolo bilele bonjour. Bonjour Ken Piana. Merci ma nandenge oyambingawa na opesa na ba mikili salon tenabino tuna mikili en plus yemoko le maréchal rive kono le king de Kimakuta. OK. Oyazali pape de la religion kitendi nako senga nako se excuser pour bana mikili tout ko nakina ba ebi ke fu to zaina braza mais to kende braza te grâce à coronavirus yo ebika système nde ba ke Kini, Congo est comme zone rouge, de pessimistique, moi, mato kendezate, to kende mate va joindre Faraki, mais to ebike notre okende. Donc merci ma fille zone na makasi na ondengo salaki, mais par rapport aux infos tina otezaga makambo ya coronavirus, c'est pour ba voyager na bandu les autres raté kuto belega biso ba to raté voyage te bino mon boyebi. Donc yango nde nga opesa na message ya liboso, ezaki nde ngwana merci. Merci Tondolo Bilele mais Château Rouge ningane ya. Obi que dernièrement to les gars na bino boningisi Château Rouge mabe bokoti polémique na mikili. Donc olé bozala vraiment que au milieu du village mais botumbo linde ba saper apoto likamuli pena bozana wana ba saper apoto. Merci Mbuta omoni bisonde toza na colère na banzi ba ken pia na baebi ndenge pe ba souffra na makambo ngo landaka bisonde ba kofinga yo yebi de toza na ba colère mabe de toyoki déjà que non Château Rouge ba komotambo na ba kaye komotambo na kaye na biki bake lukakao nani baza soki na 3 personnes na bango bache ba noter ba komotuna sko zala pena clair. Est-ce que problème nini penezo bimana Château Rouge pour solo ba on liko le problème les obima una ba komotambola na ba kaye po ba bimisa pape. Bon pape ba bibisake bango bangi ba nommer siko pape na bango motambola na ba kaye au moins micro ba ndeni ndie kutu bakaya ngwe komi moi lisa matanga ndeza moi maya daye bokumo kusa cotisation bokoma ba kombo nde bango bakomo tambola. OK lelo na yebna expliquer bango omoni cerveau signakos azali fondateur ya religion kitende eza œuvre d'esprit na banzi yo za mtu e osali déjà eza œuvre d'esprit ya cerveau signakos ozo comprendre héritage nyonso etikala pa bana ou bien pa ba parents voilà ozo comprendre mais nazo comprendre de héritage ya cerveau signakos batu moko boye baingi bazwango kaka na ndengo wana donc comme héritage ya kowelela OK pour ozwa orité héritage wana faut ça la lokola ndenge maréchal rive kono le king de Kimakuta zalaki bon ngana tuna question moko Tondolo Bilele ken limbisa muke en qualité de quoi bino bo confirmer pena que rive kono le maréchal a commis ava pape de la SAP yango nazo abana répondre question na yo na ngina yana no na biti pour na waya obunga makambo na za nango problème ezaboy cerveau signako premièrement azana na famille coutumier oui bi cerveau signako la chef coutumier azana na clan coutumier donc rive kono le king de Kimakuta azana famille pe coutumier le pose na pouvoir ya cerveau signako faut le kana no zana no obandana na coutumier ndenge tokutaki kosala le 10 février passé tokutaki kosala passation de pouvoir ya cerveau signakos na les maréchal rive kono avec ba chef coutumier nyonso bazaki en place yo kozwa pouvoir te sans oleki nanu na nini na manifestation wana ozo comprendre yango monique non nazo ebisa bango ke maréchal rive kono eloko ya sali abandi nanu na ba chef coutumier étant que chef coutumier en plus lokola cerveau signakos aza fondateur ya religion kitende ezali œuvre d'esprit na ye donc tant aza œuvre d'esprit na ye famille na ye na mwana na héritage etikalake pa mwana Jani Mumbele mona nini Jani Versas mona Niarkos non tout monde était na ba délire forme kalobe la forme agange la forme mais bino ka ande bokotsa koma Jani te bon vie akolakisa bino babilili ye moko Jani bazana vie po Jani tango père na daki azaye mwa muke siko via epsaki abitende na za na uzaye mwana muke fu lelo kende kosana nino ke kunda
père na yo donc so talibé rive muta formé Jani mais ati lelo aza maboko na ye talaka pire petit na ye aza maboko na pire mwana ya vie na ye nies kaka aza maboko na ye yango moni Jani azui décision albité papa lokolo ebisinga boye fu tokende kokunda moi papa yango moni sko problème eza ke nga nazo kende na position naza nango to décision naza nango nazo ebisa bana poto bavotaka pa pete tandis que ye moko cerveau sinyako sa yemba nzembo ayebisa bango ke non o basalaka na poto wana ezalaki examen donc proclamation na confirmation ezalaka na kinawa biso ndengo question tunaki ngai obi ndenge nini tozwi pouvoir ya kopesa maréchal Rive Kono nini ngwende mamba forme ngo pesenga pe molili parce que ndenge toyoka il faut bon eza moni makambwana eza nano esprit te bo ça pesa tant d'esprit donc eza nango esprit oyo zo kanisa wana te mais ndenge maréchal Rive Kono akenango na ndenga normal ak respecter ba norme abandi chef coutumier égal quoi mais chef coutumier aza moto eza le roi président de la république hein azo konzamboko eza te ke yo raisonner que gwagwa yango nazo psa na poto ki pape ba pesa ngote na bakaende bo tambola wana maréchal Rive Kono akena ba norme ti lelo yo azozwa œuvre wana ya œuvre d'esprit ya moto bazwa kango bongote faut les par famille na ye mais na biso sko ba s'appelle biso tozo confirmer yango poto 26 ans tozai ban étiquette et loko moko esalama ite tozai ke parpiller mais maréchal Rive Kono eza loko akazaka moko ekoya ki na poto maréchal ayeko loko tango asangisi bi asokoli yango asangisi biso nyonso to sangani yango moni ke totala ki biso tout obité moto nde to sala nini to chaye papa nde to pesi yende makambo par rapport ya organisation n'esprit na boule pour ba pesa mo konzité par rapport ya ozangi boule siko makambo na tout esopi bana poto mwende esopi bango baza sans esprit. Merci Tondolo. Conclure nano parce que ba question c'est belé il faut tout na ba massa. Donc yango nazo conclure moni eloko ya maréchal Rive Kono sali no aza pape de la religion qui teni biso ato confirmé Braza est confirmé qui n'est confirmé donc maréchal Rive Kono bana poto botika distraction et sopi bino fort donc ce total bien pardon Tondolo ce total bien pouvoir venir ya pape de la SAP bato akini nde badesidaka parce que bango mpe bato bao bana poto bandeko na biso bautana no awa do source te desidaka so otali bena bien te pouvoir eza bongo Kisasa Brazzaville bede eza makambo eza na Kisasa bona Angola est-ce que déjà na opé ce exemple yo déjà mona musicien moko awuti poto hein asali sexa yo sala plein awa Félix Wazeko Félix Wazeko na nini Félix Wazeko asali signature awa tango ya liboso album ne asala ka liboso et shuwaka tango asali signature awa nde asali nini de pouvoir et utaka awa biso batunde to pesa ka pouvoir donc le quoi to pesi maréchal Rive Kono pouvoir muta kolongola ngo azate donc eloko esali bango passe eza nini ba échouer ba moni que non maréchal Rive Kono alekeli bango mbongo alekeli bango esprit mais yango to lobaka la SAP c'est la bourgeoisie la SAP faut za na mbongo maréchal Rive Kono aza na mbongo. Merci beaucoup. Donc ça n'a pas de mususu. Alors nani a remplacé ça Roinda. Mais comme il est kambu, il y a qui chef coutumier, il y a zo qui ango na ndenga conflit ko makasi. Donc il faut mibeko utaka kotoyo. Voilà. Na ko lo bado bango mutu ba vendre sa pouvoir. Ce ba limi yote ato sali ndenge no corrompre pe bango te. En tout cas, yo yamba mupaya. Voilà, alors to yambela bino siko binyo mbale bino bolobi pouvoir il faut qu'on pouvoir il faut ça moko ya ba chef coutumier to yebi ke chef coutumier aza muto aza rampiaké Rive Kono aza muto aza riche na habite besoin de Rive Kono eza pona mbongo na ya aza nango ebele bien besoin de par rapport ya ba culture oyo ndeko na so tondola uti koloba ouais ken mpiana ngana lina bakisaka boy pona chef coutumier nyonso aza mpiakere te bon soki natali otala pena ba chef coutumier belé nti vie na biso nani David Matalikibala est-ce que ça pauvre alors non aza pe récité abe mutambonga makasi sikate papa Mbazaki chef coutumier papa Mbazaki na lara papa Mbazaka pe mpiakere te ko cha David Matalikibala na ra ya batambongo te to cha pe papa Mbasiko papa Mbaska aza mpiakere
Bon. Banda ko combien tiki pe? Papa mbati ba parler belé, papa mbasali o. Fandala to sa l'émission, to tika ba we kimia ko papa. Tika la. To tika ba we kimia, to tika ba we kimia. To marché ba monter papa mbagi mpiaker, ta kila la. Te azaki na mbongo, yango to lo bato biso ki totali ba mbongo par rapport à ba bien. Côté ana to boya moi ba mbongo ngo na ndenge ya mabete. Vous comprenez? Donc parce que ceux qui to bandi kotala ba immeuble na banini o mbongo ane tikeli biso e me mabiso na mwa débat mususu yango na alinga to kende na masolo o to beta to moni lelo rive kono yende lelo bopesi charge ya masolo ngambu ko ngambu ya munene alors eloni ne convaincre bino pe na bino bato bozana bino bateti bino babude Bozoni mapena rive kono depuis na yeba marambo asapi. C'est pour la première fois na mona ba saper nyoso a Kinshasa bandimi mutu moko. On va compléter bimi mal. Na yebi ke yo za tetu. Normalement. Mais na ki tetu na yo, na ki tetu na yo, na na yebeli yo na source. Na ndenge beno ndima mutute. Ni nezo convaincre ba rive kono. O ba no benge bena pape de la SAP et pour ya ndenga ko trafiquer te na ndenge pa coopération te ya vrai penda. Ni ne ça la bon motivation zota. Bon, ce qui est andimi de maréchal Rivenkono, le pape de la religion qui tient avec Baboul Naye. Moni ça est boule. Donc ça peut être un boule d'esprit. Alors ce qu'on a un esprit, on peut diriger Batounet Babiso Bote. Pour toi, on va têter de naissance. To boya la même. Le monde entier, Moutaleki na mamba fort maintenant na lobang. Rive kono. Bon, et là on y source zanga raté alors. Tango yo obimi, mais source na yo utiwa. Vous comprenez? Rive kono azalaki na cerveau signal cause. Rive kono azaina papa wemba, Rive kono azaina kese. Donc azaina entourage, ya ba prêtre tout obiso to yebi na donc yepe Rive kono dans les maréchal donc to benga cofondateur pe ya religion. Oui, azalaki na ba vie tango ba osa religion qui tendi et pas na ye ba banda bengango neti banda bengango nini soki ba komi ba ke na royaume temple pas na ye. Donc mutunyo so oyo nyarko si beaucoup ba ole kana temple pas na ye. Donc il y a raison pour laquelle tout monde a dit que tango ye azalaki na source idéologie. Donc to ko négliger té. Mais ye benga azana idéologie ya ça azape musicien asali album o ba benga nouvel ordre mondial de la religion qui est en marche. Curieusement pape de la SAP Niarkos atika biso ba osala mausolée par les maréchal chanteur après ça peut banzembu ya danger baemba pe banzembu ya danger a composer pe banzembu ya danger. Curieusement papa Wemba oyo ba koma obenga roi de la SAP na ba poto partout musicien et puis King de Kimankuta Rivenkono le maréchal musicien. Mais donc c'est que maman peut que bien faux ara musicien pour comment la trône. Mais normalement Ndoul était fort mais tambola na Ndoul. Mais bino wa banduli c'était. Toi banduli c'était mais to yemba kaka. Po nyarko sipe abanda ko yemba. Ah je sais combien belé boy. Parce que on considère à 50 ans sur un projet comme chanteur. Ko yemba etala âge. Ko yemba etala âge de. Ko yemba faut botama nango botama na don. Te ezadon. Soko to botama kinango. Tamu so zwa ki opportunité wana te ya ko sala musique tamu. Voilà ina ko yemba nengo za. Oui, na yebo yemba na lingaka pe ndul. Na za pe moko na kendaka pe musique na kena pe ba concert. Avato kata yo kasi, avato kato bimolo ba lo basuka. Asa ta focal ya. Et là ba c'est la question mo. Problème exact. Mais oui que Strevos Niarko ça kufa na 50 ans te. Bon, normalement donc toyaki mutu na tanaye. Ba musu ba ko sala 60 ans, ba musu 70 ans, ba musu 80, ba musu 90. Mais est-ce que c'est obligatoire faut ça la musique? Pourquoi on a trop noana ya pape de la SAP? Et ça pour ça la musique nous comme pape de la religion qui t'invite. Mais boule ya nous le pays fait ça là. Pour tango ba ko de baso ça défilé de mode. Pour nous le tambola na forme. Forme il faut les kawana pour beta. Mais yoko il faut beta penze boa forme. Hein net religion qui tend en marche. Les lotozo bimisa lauréat de la SAP, le lauréat de la SAP. Le lauréat de la SAP. Ils ont bimana album wana soki batangi kombo na yote. Et là qui c'est que beta ka forme. Ça pour yemba bien. Zemba SAP oyo yemba bien. Sapologie. La sapologie est un état d'esprit. Ah ouais. Donc, ce qui n'a lobby car na yemba. Te ngai naza musicien te. Mais ngai naza japonais. Naza mannequin, naza la défilé de mode. Na lobby te que ngai naza musicien te, na musicien te.
mais naza sapeur ezate qu'il faut yembakaka te bakobeta changer langage ka makambo oloba te na changer langage te est-ce que mutu nyonso fa yembaka bon ngaso na comprendre bimi ombale alinga expliciter na likambo wana ke sap ezaka toujours accompagné na moi musique parce que tant on pose au bac forme na tempo musique ekumbelaka bien et ça la que chaussure ni ata bien ça na projet oyemba te na vie te projet oyemba pona nga na grand la changer nya mais bamasa bayembaka bazali nyonso lobaki ebaluki sisi me baluka na pe na kati na biso bamisi pe bazali. Ok, merci beaucoup. Pardon Ken. Likambo na Château Rouge eboti désordre, eboti polémique oyo. Yoza liloba ochara kati te. Te bamasa ya basapera ya mikili batike loko wana. Eza matanga te, eza kaye pe ya contribution te. Ke oleka na Château Rouge, to komaka bakombo sala banini te. Forme ça pepe sa mandengo wana te. Donc Riven Kono azwaki yango na ba norme. Ndenge tondola ute koloba na ba norme. Faut bandango na famille Mombele, au famille na famille coutumier. Nde to sala ki passation de pouvoir. Yango ne ba pesa ke bokonzi. Bokonzi ba pesa yango na ba norme. Ne tu pas comme chef de l'état, faut qu'il y ait na ba élection, au sala marambutu oyoko sala okokisi nde ba chef de l'état. C'est ça. Mais ba nommé oka na balabala boye obimi chef de l'état. Na ebite est-ce que salema? Non salema. Na salema te. Kokoza na bambongo, kokoza na nyonso kosa ba critères et tout, mais pour ma président de la République, faut où t'en as nord. Parce que papa veut faire lobby, yé pena côté wana ya zone de mabinote, yenda za likolo ya ba saper nyonso tout. Mais tout le monde arrive kono, les années Kinshasa mobimba ba voter mutu. Mais ana mutu mwana kwa zo bangai ya za président na ngai te, maintenant ezala raté. 99% ba congolais bandimi rive kono, ba maréchal, makambo sa pesa na mutu na ye. Siko papa grifi yo boy na ona kwena bon fanda salaka royaume na yo te ye penza ko boya te po ye tout so toke na logique na forme ninge salaka ya za saperte pour ye est-ce qu'un cordonnier ça s'appelle être un cordonnier il faut ça la basapatu biso to ça il est défilé na basapatu le to pesa ngo valeur mais yo ça dika sapatu kombo ken ozola taka ken ozomona tekeza na sensibilité ba double balati yo ngote donc est-ce que ngakola ta bien sapatu batongi na ba colle 100 francs ata yo mongo be papa balata ka sapatu o batongi na ba 100 francs en même temps tie motonga motonge tubio na musa donc eza na ba normalité ezomona mais ye atika mambona bibi obale ozo réduire moninga nazo réduire te eza ba logique des choses eza ba logique des choses il n'est pas sapé logiquement parlant pour ko beta ba buzo bote nano okomona ken okomona ba buzo bote bantibala bote ba 8 kg ya ozwango wa on va combien bon ngo na ba maboko na wana tongi aza mbongo arrive kono kaka oza ba pièce ezo coûter ba 3000 euros 3000 euros. Ah, bien. Donc 3000 euros, donc les andambo lupango quelque part, tamusoupe na côté moko. Tambola na mutuka. Oko tambola pe na mutuka, mais il faut ala na pièce, o eko tirer bateau. Yes. Yo bo tambola na mutuka. Au privilégié ga blouson. Te mutuka za wana, mutuka zali. O moni mutuka te, chipi moka makase za wana libanda. O tambola na Jeep moko eza wana ya noir ya mystique. Comment benza déplacer ça nani? Ya bisote otambo na Jeep moko eza nouveau modèle. OK, merci. Merci Mbuta. To asko to zonani. Capitaine de l'équipe, capitaine de l'équipe ancêtre. Ancêtre. Ah, ancêtre. Ancêtre mystique hein. Ancêtre mystique. Ma formo. Oui, mais on va mama sapouane. Tant on a ancêtre boye. Un responsable kulutu azana expérience ebele na vie mais amipesi na makambo nini encourageaka ona makambo religion kitendi nga na kolina mwana mare batata na biso babando kende poto place wana gu wana ekotelaki biso parce que na kalezalaki bilamba pozo yango il faut que na Matadi ou bien que na Brazzaville c'était dans les temps et biloko ezaki ndengwana parce que zwana masuwa mokili ezaki ndengwana pantalon jean na kala il faut que ne Matadi ou bien que ne Brazza pour que soit jean moko bien yo za Matadien to za kino Matadien doyen ya ba saper nyonso mbuta mutu ba saper nyonso ya Matadi oya ko kosa yo onga boy lokuta na ye mutu na bango ancêtre Cicéron mutu ala ta verse du 1er janvier 31 décembre avec toutes les griffes nango donc tenga mwana yo ngai na kana soza comme na 78 tenga ça na deuxième primaire. Je vous dis la vérité, azam tata nende misa na ngai azamwana okotuna ya ko yebisa yo mais
courage nini ezo encourager o abandonner makambo te o ekangoka boye ndengambo moko boye. Papa eloko soki eza na makila po tika ngo eza difficile hein. Eza lokola kindoki mutu po tika kindoki eza difficile. Moi so mesana kindumba eza na makila même obali tse quelque part abano fraude kaka. Abano fraude? Ancêtre, question curiosité kaka. Okenda da poto. Ngai na kende Chine. Ah, mais côté on a des bafinga te na tanga na Nigeria na 64. OK. Po anglais na nga na bandango na bumona. Na lo anglais Afrique du Sud na kende deux fois. Po na ki délégué syndical général ya Jekamine. Groupe Kinshasa Matadi. À tout moment na banosa na ba voyage. Bilambe pa na ngai à tout moment soki na ye. Aux États on souffrait de mission 10 000 francs. Solo ngoli 4 000 5 000 ko salo rien. Beaucoup n'a rien. N'a qui grand responsable na Jekamine. Ancêtre pardon. Po ban limo beno goza grand sapeur et a jeté. Faut ça la commande na maison bena na mi kilo somi na source to ataba simbisio wara grand sapeur. Au monique biloko oui, toi na batu bakuna. Comme nga famille presque bangoni so bakuna. Baleki na ngatu bazakuna. Alors navigation comme ce que zo banda. Pour na une carte nanga qui m'arrête linga monango. Bientôt nga mona bando naviguer. Donc vous allez marin. Oui, na marin en même temps. Ah bon? Oui. On a bando naviguer d'ici là tous la makamba chango à nord. Na bando ke no kuta na bato na koyebisa. Bo moni na yeko tala bino. Bo chaka makele bla 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 na ye. Bolo balisus. Ancêtre. Siko na matadi. Yo mutoza numéro 1. Ermo bosala ape moi concours bosali pe concours à ça bobi ça pe meilleur période on a tout et ça la rend divagation mutona mutabo s'auto proclamer sapeur kabo. Papa, au moins que groupe bisoto ali, yango groupe ya ba grand sapeur. Pour tout d'abord ça il faut en moyen. Ouais. Vous en moyen to lingo se bima sapeur ya ndengeni. OK no defa kababilo kwa bat. OK no senga kababilo kwa bat. Sapeur aza muto ya bimisa rambo. Aza na ba moyen. Toi tu n'as rien. Bazotielo moi pondo ma madeso na sani na esika moko après ko gango je suis sapé bubenga na bango te poir papa qui tétie batu ce sont des tétis ba yebi bien ba koko kana bisoté mais baza ba tétis siko ba basila bilamba quoi papa musuba chobote muswa kyo senga quelque part ba chobo papa ozomona ke groupe yo to yo moko tala groupe ndenge to il faut sentir que ya bambuta muntu ngamo ko mbuta muntu na bango na za na bango comme lobina kina tout en versation bande koti tina se na ko l'action na za na ngona pareil yao bo siko za na nini papa lelo na lati ya banglais poto boy au monde course and san course na mwana na ye tata na mwana bakrutirier ancêtre ngai na tunaki sokoza tout en ligne na moni course and sun et goes à la valeur à combien papa to boy ko chaba polémique so bo to pesi prix na boy ko pesa prix po bandoki ba mingi oh mais na mona na poto so ba tuni valeur eloko ba lelo na boy na bi pourquoi mais ba to sous-estimer oui ba sous-estime papa tikana na tele mabamona nanu ndenge e peseli bon omoni long ndenge peseli normal na nzoto moto obike nga na abule neti père ya apesa ba jeune conseil batika sape ya distraction mais aux encourager tout papa makambo yo ba jeune nazo pesa parce que monique comme king king Rivenkono monique apesi gu nga sikoyo bano ya mike na lingi batanga classe bango bakota classe makambo tikela batuna makambo na bango mingi soki okoti wa papa okoya koko Mexico oko muyibi oui effectivement parce que bilamba bolanda tout le monde a ça pour comme appelle muyibi oui parce que bilamba balata reza moins cher papa babiloko yo soki monique biso tondimi maréchal Rivenkono ce n'est pas pour rien ancêtre yo ndima Rivenkono na motivation ni papa convaincre pas na o monique sape koya kina potopoto mutu akia lokoti yango asokoli yango atomboli yango tondi mete siko tanio so o sape kwa na potopoto Rivenkono le maréchal azalaki wapi papa azako bonga mate abanda ko vigiler na notalia bato makelela pamba balobaka pour rien tikana zo makambo ame yango soki makambo ame il s'était non ma félicité tala mausolée zalaki soki ko kuno regretter et mausolée ezaki tombo simple pardon tembo ici nyose ya kitaboy mbota pardon papa nabi ke bato balanda biso vraiment ebele est-ce que lelo pe bana noir balanda kayo peut-être un jour pour mo kilo biso on se toza ba un jour to tikango
est-ce que na monde ya sapi oyo avokota pena okota makilano pena na sapi ozwaka te akosorganize mwa moke papa nga natongako natonga nazobisi naki un grand responsable na jekamine oto mwa ndeko notondolo aza 4 parcelles mais yo toyoka lisolo ata ya parcelle moko te tala nga soki otuni mutu vi na nga natikali kofutela ndako te vi na nga nayebi nde bafutelaka ndakofutela ndako te nzambe azotala nga so nazokosa piniri nga nayebi ndenge bafutelaka te nayebi ndenge basombaka mituka nalongi asape okotaka na bomwana ana olongwana na ndako nano ya agine nga ne kolongwa epai na biso ntango na bandi osala nabimaki nanu te na se préparé tata nanga lingaki te ntango nabimi direct nakende na lupango nanga première parcelle après neko changer deuxième parcelle nazana kinkanda nga vandaka na kinkanda navandaka na cité te me na kinkanda navandi na port marshal soki otuni mutu nyonso matadi akoyebisa yo parce que bato matadi mpe balanda biso baloba ye mosu papa akosi ubi alobi nakokosa te na age yanga nakende kosa mais papa kokosaki pa age te soki yo kosi toujours bato bakoya kobundula yo bakoya wo te makambo lokuta eni nga vi na nga nazoyebisa bino nafutela ndako te oui nafutela ndako te ancêtre pardon ondima mpe président JB mpe na forme oui justement nakoboya te il a des moyens aza na bamoyens fo nandima ye alataka bien mais pour le moment mokonzi eza kaka pape rive nkono ye kaka mutu aza liboso pape rive nkono nazibe mpo na yo nani akoleka moninga na makambo forme papa ngai nayebeli rive ye pape jibe aza pape te parce que kotala lelo boye relève ya papa mba se jibe mpiana papa tika biloko wana po ntango de fois wazalaki ngai nayebaki jibe azolata parce que ozoloba ntango de fois azalaki pourtant de fois aza vivant abe na kina parce que omoni ke ye kokende bamaka mingi so tolandi patala moi j'apprécie encore des fois mpo na nga kota na magasin J3 somba 10 paires ngai j'apprécie des fois ndenge naza koapprécie maréchal rive nkono ndenge napreciaka des fois je l'apprécie jibe tokotia na rang pena ya barive kono te jibe alataka aza grand sapeur non yoka omoni ke yoji ye azali akangamaka lokola ye aza mingi na sansa yoji orke bamakambo eza mingi te jibe alataka yoji te mais non grandi ni manager biloko ne mingi eza yoji ye papa yoji nokomoni papa yoji omoni parce que ngai pour le moment omata okita rive nkono ye kaka omata okita j'apprécie beaucoup tokende mpe epai tozonga epai yo na jibe sike tolongwa na rive nkono na masolo mpe na koklasse forme papa omoni comparaison n'est pas raison comparaison n'est pas raison. Non, jibe ye azana kweni atambulaka. Nga pe nazana kweni ngana atambulaka. Vous comprenez? Tangu ngana mbuta mutu. C'est-à-dire omoni ke ngana bandi makambo bango ba jibe bayeko kota na makambo après. Ngana zalaka de jetin ke mbuta mutu. Nga il déjà na ba 60 kel tolati ba masamba deba. Tolati ba sapatu léopard. Tolati biloko wana. Obamusu balataki yango te minga na lataki il faut quoi après soki omoni na ba age aboye mutu azana ndima mutu wana ancêtre ngana mwana il faut apprendre pour na liboso ancêtre Cicéron na ba musicien nyonso mona na Kinshasa na oyo mona na Congo musicien no ndima kabela ke so classé na samte moche mutu a impressionné nga oyo impressionné nga mena impressionnaka yo so alati forme donc eza neti naturel donc so alati donc yo mpe oganga na samte mafo oganga mna abeti mpenza en tout cas nga napreciaka mingi des fois na fanatique mais des fois on appréciaka trop ça je dis la vérité oyo ezali point de vue na ngai bongo Adolphe oui naninga na bosana Adolphe mpe aklasaka Adolphe oui papa Adolphe Dominguez alataka il faut qu'on ndima ye eloko nyonso bien ndima kozalaka te fanatique avec Félix Oazé walataka papa bango nyonso na balataka tout le monde balataka na bango sans exception balataka mais kotala na bamisien nyonso papa malgré tokende na polémique te kofinde pena kotaka pena na biloko asapi makasi papa naboyi nanga koloba
nakoloba nanga point au place wana te tolanda na ba Facebook na ba Instagram Kofi alataka danger nakoloba nanga te ola batendeni parce que ya ba musicien so lobby so totuni pe Kofi pe azape parmi ba saper parce que abetaka pena bilambo bino ba saper bolata oui nalingaka Kofi mingi po nalingi c'est encouragé nalingi aza encouragé non en tout et pour tout nga lingi Kofi trop na nga kutu ba jour musuna vanda to solo na ye parce que c'est un coup oui bi nga na manda ça au classer na place ni aza un grand sapeur quand même aza sapeur na ko longola été na boy na nga ko exclure aza un grand sapeur aza grand sapeur Kofi Olomide ana mbongo ne commence na ninte qui dit ça dit l'argent lui il a l'argent comment ça la sapeur te c'est bon. Merci beaucoup, merci. Mboutana, si tu rechanges. Ouais. En tout cas, merci vraiment d'être Cicéron. Oui, mais que n'a pas parolé en même temps. Ah bon? Oh, on a la musique, hein? Oui, n'a pas parolé. Tant que au Monique, tu reçois la jour, monsieur. Oh, chef frère. Et tu reçois là. Merci. Il n'a pas n'a rien, mais tant que tu es internat. Voilà, na kitweni. Intuenite na bagrama kisari sheri yoko inanga kakampo ya makango kanisa mana mumke sima yoko regrete eloko nini osali yo esengo mingi merci ancêtre quel royaume de Messana. En tout cas, makambo eza somo. Mangokoto bayaya, mangokoto. Mais ça peut être ce que Zagi Angwanzun de ces Tanzania. En tout cas, Boende bien ça la bien. Boni d'abord. Ouais, Kenny Piana. Si. Balobi j'ai changé. Donc j'ai changé donc il a un mokete qui toque. Oyo balobi eza équipe nationale nouvelle vision de la SAP cours de grand SAP sans agir ni insulte mais na kidiba soko yé penza donc va finir moi moké pour mingi ba ki ko profiter ya moni ba ngai ba profiter mingi na coin et ya le maréchal Rive Nkono ba bi gote bango le roi zakala ba petit na ye wana o te baloba SAP sans agir ni insulte bango ba finira te keba soko yé kaka na mauvais temps au finami to mona fa regarde ça la clip mo kana ensemble avec ça bango pe ba misa ba da bino na ngo bilamba soki muto aye na plan o alobi ke o versa sa kosi ezalaka Yoji Yamamoto ezalaka Dolce Gabbana ezalaka kaka Mushino trois maisons wana nde babeta yango Mushino Yoji Yamamoto na Dolce Gabbana. Si. Alors, tout le monde arrive qu'on vraiment sangisi bino tout vous a réuni yo loko nini pe et memi on a motivation ya kondi ma grand prêtre rive qu'on oh bo pese charge nyosa maramba bilamba. Ken Piana na zolo banayo le maréchal Rive Nkono oyoka ki place oya aloba ki aso programme ki ya za pape. Mais lelo a comme Lelo a commis que ce programme que non, il y a un pape de la religion qui tendi. Parce que Bissonde va tout au pesa qui est. Bissonde to pesa qui est charge wana. So tali conférence à Souka o le king auti ko sala. Alobi na batu nié. Alobi mas ndeko masala biso moko Cyril. Alobi que non, mais vieux, attends au boyi osaka pape. D'abord tiens na makasi bino moko. To tiens na makasi par force. Oyo a Monica kakeye a komi kotambola na Château Rouge na papier na bic po ba loba ke no ba voter papi na bango hein biso tolobi ke no ozomona des papiers ça boy papier na bic bazo tambola ngo boy na Château Rouge oyo a Monica kakeno ye mutu bani ba bimisa aza papi de la religion qui tendi biso bana Matadi Congo central Kinshasa Lubumbashi Brazzaville Angola Belgique Paris Japon Côte d'Ivoire biso tout au terme la simaya Rive Nkono oya Monica katolobi na bino keno komba ya cash boko beta mankuba ngai chef kuba ya lamba kuba ya lamba wato si wendeni nazo banayo na Congo ligala forme za la tende bande ko balobaka mais forme tout ki papa te to ko somba forme internet yo lati yo jia mamoto kene ko somba ngona commande alors mais comment autour ki papa Cicero que mengande na bo chemise na lati na somba ngona poto na usine pe na place ba sala okotaki na kota place ba sala nga
nga kopela na mindelo basalaka bilamba sikola kofelicite yo parce que okendaki osombaki bilamba mosusu okosomba ngo mpe soki bolingi napesa bino mpe na mindele oyo basalaka bilamba batindelaka bino bafoto ya eloko nyonso ebimi lelo nakopesa bino kasi tokotaka internet te mondele oyo yoka elamba lelo basali deja na usine ntango batiango deja maneke alati biso tozala yango deja soki kosomba na kobimisa mbongo na kosomba ocomprendre donc soki kosomba na kobimisa mbongo na sombi ozomona mpona nini internet ezali sapi ya kala ezalaki eza lisusu ndenge ya kala ezalaki te sapi ya bulelo eza ya kibulelo. Et là, on a tout dans Siko, on s'est présenté. Ouais, je m'appelle Honoré Koubiala, un crocodile à Louosi, préfet de discipline et le chef du projet de la SAP internationale, sapeur de l'X de la République. Honoré Koubiala, un crocodile à Louosi. Un crocodile à Louosi, on a tout là. Maman est négocié Château Rouge, ma liste, ils ont tambola, bazolinga s'autoproclamer pape, les kings de Kiman Koutate, les maréchals qui vivent encore, bazon di maete, l'ilobani au goyim sana bango ya pour conclure. Bazala cosmétique Didier Masuki mobala mandefo pembe, nadliye bisaki bango déjà. Bota là-bas fungula misu, et si ton bataki ba radar. Comment expliquer la Château Rouge na papier na bit pour se programmer que no ba bimisa pape na bango. Est-ce que mi tout na bango so sala? Non! Bisonde bato yo to vota ki rive kono programmation ezalaka awawa. Examen eza kuna na Paris bisika bango baza, o na Belgique, o na Japon. Vous comprenez? Il faut okita awa. Venanga sofi dindele ayebi makambo na zoloba. Awa nde place oyo vote oyo salabaki to so programmer pour le maréchal Rive Nkono. Akoma pape, yo lelo oya oboya yo zanani eteke ki. Eteke ki. Ozote mo na Château Rouge. Na papier na bik yo zanani. Et puis ozoya robete lisolo ya blouson. Oh naza na blouson, oh aleki batu na bambango asomba ba blouson. Blouson na ye banda ko somba tuna ye atonga de Japon. Atonga de Japon même na maya kaluka. Atonga ki pont. Ah, na mombele ba pont ba zele salaki. Nyarka kolala kolamuka technologie ezoko évoluer na ndenge na yango. Mais c'est vrai ba tonga ba pont. Mais la solo bana yo nyarka émission suka tanga salaka batuna kai o envia kanani un jour comme lokola nani. Alobi na lingala comme lokola président Verkis Kiamonganda. Pourquoi Albino pour atonga ba immeuble. C'est pour cela biso peut toza ko envier esprit ya le king de qui makuta. Atonga asa la société, asa la entreprise. So yo le banine. Atonga te maréchal atonga nini. Rive Kolo asa entrepreneur munene et puis uti ko tonga na minute yo mon soleil. Et puis mon soleil les sobeta avec étage. Et ça niveau moko, l'icône de la musée de la SAP. Bilamba ya cerveau signal cause. Ezara simple mausolée tena na likolo liso. Na likolo. Na misé na se mausolée bokoti bosali makamukeni pia na roya. Akangisi ba photo likolo matine escalier o matine likolo kuna bokuta bilamba na ye. Un crocodile louosi. Na misé de la SAP. Un crocodile louosi. Musicien ni so petit forme yo na samte mamno ndima. Na sepela petit na bina filé. Na sepela na petit na bina filé. Na lobina yo na sepelaka na bina filé. Fully boss. Na lobina yo ngala sepelaka na petit na denga lataka kaka. Alataka na yo sape o sepela na mutu ayebine mamba lataka. Na presa petit wana. Na po lataka grift lataka na Babylone normal. Ça rappelle full boss. Soka lati pe na mola ke kaka obia zoloba na lobi na yo car na otambola car mon jeep na otambola ngo ngala présentateur ya kiote o ba yena ba contact ya basali gauche droite yango car na zotambola ngo petsa big vieux d'avant sikutu yo penza donc qui fait dengo bundaka ponanga na opeso souple moko na pas mais père spirituel a bien affilé c'est moi crocodile à lui aussi alors il faut akaye kaka petit wana bo yela nga mutumi bale misatu te yo na bien affilé bokuta na pena butu à part rife kono c'est petit wana bien affilé bokuta na pena butu na butu osoka nga na sanani crocodile à lui aussi te yo nde père spirituel na père spirituel la émission sur la soki baza c'est moi motoyo à côté c'est na note musicale c'est moi crocodile à lui aussi c'est autour qui bibi mbala le kama musique alobi ke baya ya baza ye pa betaka pompaka c'est moi le père spirituel moto on a joué na a 0 ngana zo beta ndule na 18h bon soir ya zo memba ba caisse batterie ya zo memba ba kitari ba drum na filazo memela yo oh na lobi na yo moto a pesa mungongo na zo yo kalelo zo imba première et azo imba ba ten c'est moi crocodile lui aussi moko za imba ndene
ngala bandaki kobeta première ye na tie na première équipe na so micro moi akapela Keni piana masolo oyoyo Ken piana papa ya banalanga oza kokotanga dute kroko ya luozi nasuki wana oyembiro ka lokwa dona mobeti nasuki ka wana oyembiro ka lokwa dona napesi ka mwa nias napesi ka nias coopérer makamba mazara oh ya musique nasuki kaka wana donc minga kolobeza te nouveau pape de la religion qui tendi Rive Nkono album eza na pression na yebisi ba musicien tout ezala obi na filet ezala o kingandi bokanga ba album na bino na lobi na yo awa tozala makambo ya Rive Nkono na lobi na yo tozala makambo ya Rive Nkono après Rive Nkono petit wana bina filet full boss avec beaucoup de respect dans Rive Nkono album nezo bimaseki et le kanango ya bina filet oh ozoka titre nango te c'est lauréat de la religion qui tendi wana eza pona biso. Merci beaucoup, merci. Toza. Ah, Nzambe nanga il faut présenter bino ba document ya Brazzaville parce que mingi ba utolo excusez pour tolinga to kende Brazza invitation yango yo eyaki ezalaki signé na niveau ya mairie association yango yo association ya Filuzoni Daluzoni mairie ya Satia Kilinzaka déjà Mikaka Poignata tozaki na délégation yango tozaki na délégation ya nouvelle vision de la SAP cours de gras partout délégation à 13 personnes oyo autorisation de sortie nakasa yo moko moni ya ministère ya culture et art oyo bazo ko reconnaître équipe nationale ezalaka pamba te yango oyo ezala ba document ba corona pe ba test ya coronavirus esalamaki makambutu ça va voilà na TVT OK merci beaucoup merci kalate boza na Brazil ça la biso bien donc makambo pena nani asalaka mama basape oko oh bangambuti mon frère bonjour se présenter pe à bato balanda biso Ken Piana oyebi ngai Dadimbela le capitaine Dadimbela l'homme puissant de la SAP du Congo central yepe muta matadi oui naza matadi soko moni mutu moko yeono nga naza matadi alo babuso ba contre Dadimbela crocodile louos ancêtre Cicéron complexe. Voilà, na tambola na ancêtre oya banda masolongo. Ozo comprendre parce que masolongo bourre que koti trop même ba mandia ba komi bango pe ba komi danser. Mutu moko boye okena ko somba ba chaussette na yo na gambela okomi ko tonga ba modèle na yo pe komi sapero lo ba n'importe quoi. Ozo comprendre yango lelo fana banana no Ken Piana ba vie wana mo ekiri wana na poto bokenda poto bokomisi Paris netika ka place à distraction boye ko investir wana bamboka na bino koma bino bokena Paris bande ko na bino ba souffrir koto yo bande ko na bino ba zela ba lisungi ole boye ko investir koto bokoma na ba distraction tela ki ndoka wana ozo zwa kayena biko tambola na Château Rouge bobimisa papa ko bimela na Château Rouge ta est-ce que papa na kayena bik na bi tala no nanu ki ndoka wana papa wemba balobaka ngoke proclamation zande awa déjà c'est de proclamer qui déjà et c'est là qui déjà bon comme ko tinda ba petit moko auto chassa ba petit moko à salité Ken mutako sote kita même na matadi soko kitiba ko yebisa yo ba sapero ba za reconnaître biso ba Dadimbela ba crocodile luozi ba ancêtre Cicéron ba sapero ba voyage à kaizande biso ba sapero ba yeba na monde entier donc tout ça donc le monde entier on ne se ba tikali wana o moni ki azolo ba buzo ba contre Dadimbela ou bien crocodile sapero toilette sapero ya bibembe sapero ya babar sapero ya simandaku donc bango tout wana ba bimakate ba yeba na te référence na bango zande biso pour la sortie album il y a des Rive Nkono parce que ça perd nyonso ba bijou ngo kozala neti imina sili nango ko tiango na ba bar tout ba boîte yebisa epe rife kolanda mupepe wana te match c'est silaki nyoka si bakata ki mutu na mokila kaka mutu sala mouvement yo mutu zo lingo bima o pap yo zala papa nani neti Dadimbela makondima yo zala papa nani ba critère nyo surtout na yo ki poser ba ndeko na biso question ni na ngwe sali ke bo pesa Rive Nkono papa Rive Nkono même botangi ba kombo ba présage même puis na faut beaucoup de respect mais na source ma solo ba tona nusu bazala kité
donc tango rive ko nazo sala na ba Niarchos azo na ba Papa Wemba bango tout wana même nazo yoka ba msusu ono roi des blousons pouvoir d'achat yo blouson nini wana oyo kotangela biso keba attention ne nazana baba John Galano nazana ba John Galano donc nenga zaona makambo bilamba distraction yo so lobela oya yo ngapi na lobela ngati neti ba John Galano nazo lobela ngo yo pozo lobela ba Galano na yo ozo comprendre mais affaire à mausolée nde makambo donc bazala ki sans boule sans projet affaire mausolée yango nde soki sama yango soki si donc rive ko na ba critère nyoso ndule tomba na ko se umela na ngwana c'est combien des années soki combien mutaki pa ngwa zate sko rive ko noyer o ngai patron na somba ka ba blouson ndako na osalite lobela sapi bolimbisa ngai biso na kikongo to lobela ndengona matuvi so lobela sapi bongisa na cimetière na Niarchos ndako ya Niarchos le papa sala nzela pona biso nyo surtout salite matuvi ale yo ya ko loba keno na sombi blouson ya 10 000 euros blouson fem keba attention to ndima mutu moko te attention ngape na terme na Galeno awa ozo comprendre attention to ndima mutu te merci rive ko na zana ba critère nyoso ndule abeti boyoki yango kitoko mbongo azana ngo azosala mausolée bilamba eza pona ba valeur na biso moko yo pe lobela bilamba eza pona valeur na moko mais mausolée eza pona valeur na biso tout et puis etikali même donc de génération en génération nana toute la question dadi pour to conclure dadi mele pona nini te ndenge bo sala ke na ba défilé to na ba démonstration bo tcha nzemba dernier coup de sifflet jour à programmation mais pona ni bo tcha arrive kono te non rive kono oso kompa yango bazoloba ngana o sepela kutu to benga ye pe nouveau pape na sens nini quand on parle de nouveau c'est que ancien zali donc ancien pape na biso Niarchos yene to bana ko célébrer na banze monio surtout na ba manifestation rive kono aye siko komi siko to côté super rive kono peut-être yo ça qui diba mais na minute yo nzembo rive kono c'est kota ki ozo comprendre donc yo nde mutozole ba non ya zolo baza nouveau ndetika ye ko kunda histoire ya Niarchos non ce qui va le nouveau mais c'est ancien ali ayo ça la continuité pourquoi pas ça là qui nouveau testament pour ancien testament exact ce que nouveau testament tango ya qu'est-ce que ba do bosani ancien testament mais pourquoi que nous le bande on et puis aye ko valoriser tala le lobeta le lauréat de la SAP nzembo wana yango des opes sa valeur ya service bino bo raisonner kango bino mbongo na bino ba distraction sur distraction mutu tala bona rien et puis ba petit wana ba lo ba buzoba tala ngana mutarando na yebisi bino l'air yango bolobaka ba petit arrive dadi mbela wana dadi mbela nazo yebisa bino tango ba petit wana basolo ba buzo ba pona arrive kono bazo tanga ba komo na bino bo sepela alors tango ngana ko banda ko tanga ba komo na bino bo mona et puis petit yo soki capitaine soki 6 soki 4 soki 5 otobola elongi na yo okosaka bato zwaka mo chance kendaka soki mikili petit na obeta ona forme na ko beta ona forme je suis le capitaine puissant du Congo central soko sana tembe le kapa ya Ken Piana comme ça to senga na combat cage na ko beta yo na oyebisa yo merci Dadi Mbele merci Ken na moni to conclure awa na moni Dadi Amati Makasi merci Dadi attention les lauréats de la SAP yangone makambo merci Dadi merci tozo zela les lauréats de la SAP album arrive Nkono ezobima d'ici là yo ngwanjute kokende tirikite yo ngwanjute awa ngwanjute moni babuzo ya 7 kilo nane zalate bamvua tite keba yo okamata mwana papier na biki na kati ya Château Rouge yo nani toi c'est qui hein rive kono akobanda kobeta kabino kobanda tongo ti lobi na tongo aza muninga na bino te rive kono aza masta na yo te Didier Masuki mabala mandefu apembe pekisa batu na yo bazala cosmétique pekisa batu na yo babeti kila mambika pekisa batu na yo Minosi de Paris pekisa batu na yo tobosani te a maison Andi Iris pekisa batu na yo Andi Iris maison ya solo na kati ya Paris hein parfois tite balobi awa tozana bandali bandali c'est Paris bandali Paris awa tozana kati ya bandali balobi yo parisien ozaka na poto yo jika wana
okoba kotinda bapeti moko boya matadi baya kofinga crocodile ya luozi bafinga dadi mbela eske baza na bote bapeti oyo otindaka wana basapera nsima ndaku bapeti oyo otindaka wana omoni yo banda okenda otindaka koli moko shebino bawapanga yo mosusu banda okenda otinda eloko te baleki na yo na kasi kuna osoko obenda bango te kala mingi te na kobeta bino masasi bala eza na chambre soko timili soko bapeti wana bala eza na chambre na kobeta yo masasi oyebinga krokodile aluozi na moninga na yo te nasalaka natambolaka bakara bien oyoki keba komekabeka na biso te balobi leloreya de la sapi nde makambo yango nde album ezobima komonango nini Lauréat de la sape bana bandali balobi nini Lauréat de la sape atonakata bandali c'est pas c'est Paris bandali c'est Paris album ezobima komonango nini Lauréat de la sape bango nyonso na nsima rive nkono yo nani twaseki bapezalaka moko kebana babluson onga nalataka bluson onga nasombaka babluson sher keba nano tonga ata ponte kuna soki na kote na bino soki na kindele soki wapi soki na changu nano tonga ata ponte alors rive nkono aza partenaire ya monene aza na balade aza na nyonso donc keba kosemezire te ekangi monde omoni sikoyo rive kono ndenge aningisi bino bosalaki wapi ese esilaki match ese evidaki le lauréat de la sape ezoya epuis le 10 février boomona ndenge nini mosole inauguration ndenge nini rive kono azovanda sikoyo na kiti ya bokonzi do botika baja pampama wana o pouvoir d'achat yo babluson na ngwanzu wana yango ozolobela est-ce que rive kono mosole wana ezosalema na nini na mbongo te soki alobeki ye pa somba soki alobeki ye pa somba akosomba te tika baje epuis yo petit soki capitaine soki nani soki 6 soki mpe 6 soki mpe 5 oyo véritable capitaine nakobeta yo na makambo etala elamba nakobeta yo soki osa na tembe to proclame combat cash yo ye na baplan na yo nga mpe na ye na baplan na nga bafilme chez nga bafilme mpe chez yo bafilme mwasi na nga bafilme mpe mwasi na yo bafilme bana na nga bafilme mpe bana na yo bafilme mutuka na nga bafilme mpe mutuka na yo bafilme ndako na nga bafilme mpe ya yo keba yo irresponsable moko boye oyo basape responsable attention keba oyo dadi mbela l'homme puissant de l'ensemble du Congo sacra donc makambo ya mikolo oyo toolobela kaka baloreya tolobeli yango trop baloreya eza nini mpo bato mosusu bazolobaki baloreya ya nini baloreya ya masolo mpenza nzembo oyo rive kono akoyemba rive kono aza moyembi ya solosolo donc rive nkono aza compositeur oyo ya makasi ezalaka te ke o bazwi nzembo bapesi rive te rive aza danse na makambo tu enano aza entrepreneur moko ya monene aza na batravailleur na ye ebele de aza na bagénéraux ebele franchement côté kolobake oyo bima oya kobondisa rive nkono okokoka te po rive nkono aza na bagénéraux ezala na Matadi oui bonjour ezala na Matadi ezala na Kinshasa ezala na Banzangungu ezala na Boma ozomona ezala na Bukavu ezala na Goma ezala na Katanga awa esika ngai Patrick Lumane nazali po bakoma kobenga ngali de peste de la sape congolaise donc partout rive nkono aza na bagénéraux mais imaginez moto aza na armée mobimba mais yo aza na armée te donc soki oye kobundisa rive nkono vraiment donc nayebi te ozoluka nini yango na lobi masolo eza kaka baloreya nde nzembo oyo ezokartone ekokanga masolo tout et d'ailleurs nakopesa toli moko na bayembi nyonso bato oyo babetaka nkunga balanga nzembo tout en tout cas pardon bokota nano maki bobimisa banzembo te po nzembo oyo ezobima baloreya eza na niveau moko ya danse et dede sapere nyonso solo il faut atangama na nzembo wana oyo pena amibengi pena sapere bato tu bayebi ke aza sapere po azala na confirmation ya sape il faut kombo na ye ezala baloreya ezala même le fumu mputu bafumu mputu tu soki oyebi ke oza fumu mputu il faut ozala na baloreya po
Rive Nkono aza mwana poto ya Tongo. Mwana poto ya Tongo. Rive Nkono akenda poto ngai Patrick Lumande nazo sakana na mabele. Oza comprendre? Aza na archive na ye. Tomonaka ba archive, aza na banzembo oyo ayemba tango papa wemba, aza na bomo kala kutu. Ayemba ba évolution, ba yoji oyo. Toyeba à partir ya Rive Nkono. Ba comme des garçons, toye koyeba ngo à partir ya Rive Nkono. Po bato oyo baza koloba ezana mutuna moko batunanga balobi boye pona nini yo kangama na ba Versace na kangama na ba Versace po vienne ngai l'icône de la SAP Mumbele Nyarkos Dibara azako beta ba Versace tozwa guana mais lelo soki tokomi kobeta ba yoji ba reka wakubu ba isemi yake c'est grâce à Rive Nkono bato tu bakangama ngana Versace Pierre Cardin mais Rive tant qu'il azaka chercher aza moto idéologie abulaka aye komona ba maison eza ebele ayemeli yango ba ya tu batimbe totala yoji ndenge nini lelo yo bato misusu bakomi konganga yoji mais moto ya fongola bango Rive Nkono. En tout cas, basalute na Didier Masuki, mobali ya Mandefa Pembe, mobali ya mère super Anita, niveau. Basalute na yemei pare na ngai Rive Nkono, le spiritu, le king de Kimakuta, sans oublier la queen Sandrine, la queen, moto asimbi masolo. Basalute na ya Jenga Samuele, basalute na ya Asha Movoto, basalute na ya Andi Irise Abiera solo, basalute na Christian Zaba, en tout cas, yaya na ngai donc na lela yo fort. Basalute na Crocodile Alozi mobile à lycée esthétique, basalute na Tondolo Bilele qui est mon président à moi, président ya Nouvelle Vision, cours des grands, sap sans injure ni insulte. L'homme a 3 cravates. Batani na poto, koto ya sombe. Alingaka te batanda na poto. Ye pena ne malade na ye. So ba mekika kotanda na poto alongoli. Batandi na poto alongoli. Awazana ba collection 2021-2022 eza ebele. Salute mon président. Ba salute na Dadimbela. Ba salute na Bimombale. Ba salute na Princesse Odette Kilo ya Congo. Ba salute na Ziana Boma, basalute na japonais Bilele, Toko Diankunzu, Soda Makasi, Toko Diankunzu, basalute na Veise Tony, basalute na Modogo Uraga, basalute na Dada Weston, sans oublier Chico Sengo Chima, 2 fois champion na bakine wana pona makambo ya bilamba. Moto atikala kozwa ki champion kaka Chico se. Donc basalute na Nouvelle Vision mobimba, basalute na vie na Kulutu Magela, basalute na batotu ya Suisse, batotu ya Paris, Teddy Mola, basalute na Nouvelle Vision mobimba, sans oublier Dem Simbia, la maman la plus belle motoyo asalaka masolo. Bana Paris, bana Kini, bino tout mokili mobimba. Oiza presa Tondolo Bilele loma 3 kapati batandi na poto abeti na Kini. Donc sangoka kezaka message ezaka ke no bana poto makambo tozoka na Château Rouge wana makambo tozoka na Château Rouge donc epesi biso kanda mabe epesi presa Tondolo Bilele pour de grandes nouvelles vision sap sans injure. Bino bokomi kotangwa na bakaye komo pona pape ebandi na noapi. Papa bandarande ba parti ya Congo awa Congo Brazzaville Congo Kinshasa Angola bangonde bandimaka pape omoni ne sopi bino ebi ke sopi bino mabe de bozana poto me bozana be esprit ba africain de na bo polisi mabe esprit te ngaku na kansa ke dowa bo bandi trop na poto se ke bokuma na ba esprit ndele mais na comprendre que bozaka be esprit ba africain de na regretter trop donc moi na Paris atambola na kaye lokola osala cotisation pour nommer pape yo nommer pape wapi
Cerveau Signako c'est mon pas yemba qui proclamation ils na Kinshasa Brazzaville de biso de atoche le maréchal Rive Kono pape ya religion kitendi bo c'est là album ezoya album les chansons obima de lauréat de la SAP ozomona yango ndenge simbi nanu kine simbi Brazza et simbi Angola de ezosala pagaille mabe de tokotala bino c'est bon le bani tokotala bino mais soko beti forme okosomba bilamba cher bilamba no osomba ngo eza pona lokumu na yo eza pona ba avantage biso toluka moto akopesa sa père Valère lokola le maréchal Rive Kono moto azopesa ba sa père Valère donc yango nazoyebisa bino bokeba déjà botimba donc les pires nani président Tondolo Bilele l'homme à 3 cravates Mimi na poto batandi na poto nouvelle vision cours des grands messages sap sans injure ni insulte merci Laura Fabrice message ezaka ke nazo ebisa bana sefa bana mokili mobimba ke événement ya sefa esalama kite ba remporta qui ont vis-à-vis ya face à coronavirus ndeka makambo ngo ezoleka yango monike no to zila les grands prêtres filles les zones ayaki azozonga nepe semaine oyo donc tozela makambo so esili ba ozonga sa tozonga su kuna poto ke ça l'événement le message ezaka après Cerveau Signakos pona makambo pona biso ba saper Cerveau Signakos akenda nzoto ne vanda na kimia king tester papa wemba mutanda osepisa biso na makambo banzembo donc azwa kingwende atikeli na nouveau pape Maréchal Rive Kono yende mtatikali na ngwende les lauréats album na biso nouvelle ordre mondial de la religion kitendi siko eza na chanson moko eza na kati wana les lauréats de la SAP donc baya ya tout ba saper tout ya monde muto atikali na ngwende za yo na soka yembi yote de so za libanga na kati te soko za de considérer de po ba considérer que za saper de même bana poto tout bango tout bazo benga bokende déjà makambo déjà zawana na kati ya Suisse donc toujours c'est les lauréats de la SAP partout na Brazza na Angola na Londres Rive Kono le maréchal pour déjà mausolée et bandaki déjà mausolée déjà zobetango dada yango lokola tikala na pouvoir pour banzembo to yoki to yemba ba yemba banzembo SAP expira pe talaka pendant 26 ans kenda banzembo SAP expira yango ya zwingwenda na habité cette fois-ci na kotika SAP isolé te na kotika SAP orphelin te funa bimisa les lauréats de la SAP et ça la keno et ça la mouvement yango na zebisa bana ma et tout o bazana posa ba yebi déjà numéro ba benga po kombo na yeso etanga mete c'est que masolo ezate po oyo les maréchal Rive Kono les lauréats ali lokola Nouveau Testament Ancien Testament yango Cerveau Signako sakomaki bakanga Nouveau Testament yemoko pape de la SAP maréchal Rive Kono le king de Kimakuta azo fongola yango siko pa fongola yango foza na kati ezate ke note ngai na somba bilamba te foza la na kati wana po mutatika lipo asala ba saper ezaka yi très bien merci beaucoup merci na opesa kaka staff na ngatu bana maluku la coste salon la coste vient nga Josar Bakwalena yemo staff tout ya Kimakuta donc makambo tout eza prêt tozozela déjà album bana Brazza bana c'est pas le P de nani le PC des épétas Masananga et Muzolo toujours donc très bien en tout cas merci à toute question moro retourna na yo nazo oyebi Forza Italia Jansi Mayasi Forza Italia Jansi Mayasi oyebi te na yebi aza pire petit ya Rive Kono tant ba Rive Kono ba bandaka na WhatsApp ya za fan ya Rive Kono très bien ozo pan c'est l'homme du moment la mwambe là-bas merci tozana makambo mozole muto ba evre muto opesa saper Valère très bien po opesa saper nena musana na bino okolata kolata osombi eza Valère na ye ya merci beaucoup Valère ya saper ezali nde osala ba evre très bien comprendre neti maréchal Rive Kono lokola remplacer Cerveau Signakos ça ba evre yango mozole komona o muta ko longola to longola nda ba de niveau mais mozole eza ma passe Boni Mbappé Forza Italia Boni Mbappé petit biso voilà na Forza Italia na biso ba pire petit Cerveau et ba pire petit à Rive Kono si moi tu es dans Ramalde on passe cette image on revient tout de suite après ouais bana kin bana Brazza bana Congo Kinshasa Congo Brazzaville babi mambo etali toujours donc so na tali na Europe na mona na Suisse na Allemagne na Canada na Paris balobi
pape de la sap azara moko président Rive Kono king de Makuta balobi barozwa wapi penza le king de Makuta babi yonde makambu yo kanga déjà donc batu nyonso tu ba combattre yo papa donc na lakeli bon pe ba lakela mama be ba kokate parce que yonde président ba saper bandimi yo pape de la sap. Ah mon vieux Oumela na yo papa Rive Kono ya motema malamu papa moko solo la bien ba ozwa wapi vraiment papa tara léopard de la sap bandimi yo oh ba saper ba bimabo yo ekiri boye bimabo président Zakara moko talara yo loko sala papa au sala mausolée Stervos Niakos ça fait 26 ans dans le monde entier mobimba bana Paris bana Bruxelles bana Allemagne bana Suisse balobi religion qui tenzinde makambu. Donc, Yemei, pape de la sap, de King Kimakuta, Rive Kono, balobi fanda na yo, papa batutu ba combattre yo ba kokate, wa mystique, wa likolo, président ba saper, babi yonde makambu, tara petit na ombishi de la presse, ayo pese la indusa, bato mitema mabe o bo combattre papa, Rive Kono, pape de la sap, babo ya basamba babi yende makambu esi akangi ba oleka wapi ba saper bandimi léopard de la sap bandimi et bongo yo nanyo boya do baba nadi en tout cas papa Rive Kono yonde makambu Oumela simba nzete ozala zala Oumela de mon vieux bisous bye Mombele Niakos azalaka petit fils ya kokonga lema azalaka kobina pe azalaka koyemba banzembo pona revendication ya batwana ye take pesa